nomme bien. Ouais, il faut bien qu'on s'occupe de quoi. Ouais, non, on tout parce que yo yaki quand même l'amboko avant gai. Ba série au boyaki to mona ke ba mabale ba lonsa la mapé mingi mais modi ba série wana ya ba beaucoup ba nini ba nini. Wana zali question pe ba tuninga na otuna parce que ngana ko lo bango mingi parce que na série wana te. Ba to lobi ke ba série wana ba to ba ko bala na mingi par rapport kaka ya ba beaucoup na bango. O mona mutu tam so na di beaucoup, o pe di beaucoup, ba sani mabala ya ba beaucoup. Est-ce que est ça vrai ou faux? Parce que tant que tu beaucoup ici, tu vas le biquer, ma balle a koufa. Ouais. Ok. Au moins, bien sûr, ma cambouzaki bé n'a beaucoup yo, tu lèves sur ma cop, mais moi, j'étais une femme dans mon mariage. Place mon balle. Tu as série on osala qui osa balle qui oui, j'étais là. J'étais là. Mais est-ce que mon la bakawana? Na mona bakawana, to koyi ko mona ke to mona bakawana mais ezaki na ma bala o mo bala za ko no re moi sinae. Mobali mutabali magetu mbongo na bango ya bakop mais mobali mutabali moi sinae. Ozo tenir toujours na likamona que yo babala ki yo et pas mobali. Est-ce que ça na ba preuve que mabala lelo basi mutu bala mibali? Ouf. Bon, to ko lo baké mabala lelo basi mutu baso bala mibali te mais c'est un peu compliqué. Comment na moi si azalaki na mariage ye moko nano na libala na ye et puis otiki mobali na yo pour mobali mususa bala et puis mobali wana a wuti peut se pas moi sinaye, je ne crois pas que au moins quand tu fais déjà une divorce tu auras peur des gens. Tu comprends? Il faut banga pe quand même ko entamer relation mususu et puis surtout que pour que ne souko bala. Et ça passe. Donc comme le quoi moi aventure mais il y a des autres aussi c'est vrai. A bala ni pe ya solo na mobali pour azana besoin mobali mais mingi ça aventure. Aventure. Parce que comment ni que ba mariage pe na ebité ba mariage pe comme ça na minga wa. So totali ba tu mingi ba so bala na basi ba koli amoni bala ba koli. Est-ce que c'est dû à quoi est-ce que ba bande ko banga ko bala na tango bala bazaki na lu bala miké et ça par rapport que banda ko banga séparation ou bien ça par rapport que banda ko banga par exemple ba boya ki ko sangisa ba dossier ensemble. Mais basé par exemple ceux qui ban na bakoli balongwe na ndaku bazo futa sou ban na tesco balobi bon ça va on n'a plus rien à perdre bon bah ça là ba mariage bon est-ce que ça ndenge wana pe to bien compris au moins ba mariage mingi to sala sikoyo ba to monde ba vandi vraiment ba vanda ba boti bana bazala ki na bango ensemble mais ba vivra toujours na concubinage quand on bien en concubinage parce que bazali eza officialisé té ba ça pe na bana na ndaku mais ba officialiser makambu té mais au moins la tangu bana ba quitter ni familial au moins la bango c'est le moment que bah ça le mariage bah mobali a honoré moi sinaye est-ce que ezali pourquoi eza crainte il y a ko balana avant ou bien ça que par rapport non ba banga ki ko sangisa ba dossier na bango tant dans ce monsieur bébé c'est là un dossier je ne sais pas non pour moi je trouverais ça que eza crainte et qu'on ça la paie bien que bazeli bana ba koli bavanda qui bazeli bana bakoli après ba yosala ba reste ceux qui azaki déjà moi sinaye bazeli toujours ensemble et le Congo la zomo na mabeke aux 8 mois na batanza jeune au botine bana bakoli moi je dis toujours ngai divorce les enfants ils étaient vraiment petits au zomo na bazaki oh ya moi si tu sais un bébé a uti ko bota et puis ndenge bana bakoli oyaki na moi sinayo il fallait continuer na moi sinayo bozala mais yo yeko divorcer na mwasi na yo obo moni ne passe pour que les souko bala ceux qui a bouqué ceux qui a bukolo non je ne rentre pas mais ba divorce peut ça là mais ça que simbité ça que simbité beaucoup qui peut ko boya na ezala na raison kasi sikoyo na ezala na raison ko ezo bomango pour na ba mi basio bazoko chami bali lipanda yo ko lo banini ah là je suis vraiment contre je suis contre pourquoi ya ko bengana na mobali na ndako banda muso za ka ya basi banda muso pe za ka mibali ngape na ko pe ko bengana mobali mais la bengana mobali te na ko ka pe ko bengana mobali mbila mais la bengana ka pe mbila te parce qu'il y a des choses na libala na famille ko tumatata la ka bato baso na ka pe babundaka mobali no pa ko beta ozaka obligé bengela mbila te mais ça la façon obeta na obeta mais non kobeta moi ni kobeta muso to mona ko mobali a bebisa moi c'est tout wana comme problème et comme problème ba ko benga mbila akoko benga po ba côté la bino ko mobali akoza mais kako pour rien kaka obengi kaka mbila ko sima kamlem supo ko tinda papa bana na prison pour rien ça veut dire quoi mais ça pour rien mais parce que mutu so sali yango sala nka na but moko donc ezalinde ba idée moko normalité eza normalité pour ngape madame F nina alia na ko fa pe ko benga mobali police pour to zakala biso pe na bitumba
na kokoa pe ko bengane pe na ndaku mais pourquoi je suis pas fait na sala ka on te ponini biso to solo là bo solo lino na mobile na yo mais ça va pas tout ça la nini et puis na bosolité pour nga mobile na nga ki aboti ni bana mona liboso j'avais accepté na ici mobile na nga bon ça va c'est une erreur on peut faire des erreurs dans la vie je t'accepte encore tout vendre ka pour la ligne du mobile na nga mais na éviter bon foutement monsieur ndenge zalaka mais oui parce que ngai ti le na acceptera pas la mobile na nga boti ni banda. Bon. Donc pour la yozolo baké, moi si malgré tout le problème, à quoi regarder quand mobile landa koulaye. Il y a problème et problème. Ouais. Bon, au moins biso ba film sous tout la l'amitié ce qu'on a place ba film voilà. Moi je suis une femme seule maintenant. Biso ba fio le quoi toi li banda. Moninga za na mobile ne nanda ko. Ana moi c'est peut-être que ça ba discussion wana miki. Aye pa na par exemple Marilou na lingi yo. Ce que Zaki na lingaye mais la rolingi na ndenge moko ke avec modération je sais que na Zaki na libala ba tu peux ba soit na kana rolinga te na kangaye na bimane na miso ba tu mais non puisque moi sina mobile d'abord ils ont le quoi qui camarade asa camarade na bo mesel boboti bana lobi so ka zongeli moi sine o mona mabe o be ngambali wana escroc et bo so aboti si moi ça et loko musula na beta c'était yo mobile ozana moi sina ozana bana non ndako quand ozo kende pa ya moi si wana bi ki asa femme seule pourquoi te protéger. Il faut se protéger. Pourquoi les gens sont là, moi la musuna libanda. Na ko condamner basi wana te le quoi biso suna botina yo. Pour yo yebita mozo kenenanga on se protéger te. Ou bien ces gens ba fi le quoi biso tu dois te protéger puisque nga vraiment je souhaitais avoir mes enfants dans les mariages. Tu dois te protéger pour finalement c'est ma bêtise. Na zappé na salipe finanga le quoi ba finir sur ma aventure. J'ai eu aussi des gens ba mi bale likolo donc tout ça. En fait le lingaki na ko sala bana papa j'ai pas le temps. Bana papa te non, j'ai pas le temps. C'est pas dit que baningo basali bana papa na condamné ba non. Non, condamné te zali. Et quoi arriver na. Et quoi arriver ouais. Et quoi arriver ça va accident comme ça mais ba papa bo sali bana li bana bo s'occuper pe na bana na bino. Ça sera mieux pour le loso ko tiki bana yo boti baza ba innocent. Ceux qui lelo bana na ba komi bato. Heureusement que j'ai eu l'enfant avec cet enfant, cette fille, non, ça sera mauvais. Tous les deux côtés, on est mauvais. Tous amis, ma baby, sont congolais. Il y a des cas, il y a 2 jours, on a pu faire ça en émission. On a moni de qu'on a mobile, tellement l'angestela nanzela. Quoi? Oh la reine, ba bengana nga. On a bengana nanani. On a moi si. On a salinine. Oh, na sali donc ma tata kaka amike na libala. C'est injuste. Pourquoi tu peux faire ça à ton mari? C'est injuste. Mais il peut papa là tant que bengane pourquoi il faut que nous melions masanga minene nanzela. Ngala ni biso na melaki paracétamol. Mais il y a quand même mais il faut mais mutu so bengane faut nga woyebe erreur nini na sala ki il faut au bongise erreur wana. Je peux dire une chose est vraie. Ouais. Na éviter pour et na ba fi mususu baza soifé ba kola na bonso ndenge nini. Likamba ba sac ya memo ya biso ba kombo. Likamba ba sapatu. Oso comprendre likambo zo mona baninga lem so bazolata na marque na bango olingo kene nango vite mobali pa ko sala le côté misi supposa pe na mobali no na ndako molinga babuzo ba moko boy pour demander par exemple tu m'achètes ça veut dire quoi biloko na nyonso mais ça basi bana mibali na bango me balingi ben oui il y a d'autres femmes mariées et ça na baninga basi pe bavandi bazoluka mibali bazo mona na te et après na ba o baza na kati mais bozo ça ba désordre na ba couple na bino mokasi la biso ba yebite et surtout la communauté na biso bazali évidemment et zali peut-être yo quand ko na mutu moko boye ke ba koyeba te ba yeli peut-être place yo kendeki ok na mobala ngoko osengeloko ozomona mobali wana ko tala et son mari moi je fais que ba maison kwa ndengo wana mes plaisirs et tu me demandes des trucs comme ça et ça c'est mauvais il y a moi l'aime sur au 400 mois la mo ko c'est pour maman en étranger na ngwa kino tongo akonobeta maso na Ghana akobeta maso na Nigeria nana ko lukayeba moto akoyeba ate to bunda makanga wana biso mbale esili ozomona mais oh ya biso akobetela moninga ki abetele okuna on fait la honte ya ba mibali na biso na ndako ozomona mibali pe na kata communauté mibali pe bilo pe basi pe bozo ça donc babylon on va désordre ça se fait pas c'est pas dit que ceux qui sont pas femmes seules et que tous ont ndumba non moi je dis encore Fifi toi je te félicite tu t'es marié tu t'es remarié na mona copine on va na libala na yo biso nyonso to commenter ba erreur ba aventure to yebi to sala et puis ils ont la paix âge pour na âge on a comme na lelo dit na on a sala qui a 10 ans je peux pas je dois me corriger quand même évidemment il faut donc on a quand même une expérience mingi ko repé ça ba jeune oyo et belé puisque tout le monde a dans ma communauté tout ça na pe na ba puisque ba musu ba o sala ba na ebité na ba
Papa, tout ça, quand ça que souka pembe des sagesse quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais ça, n'est-ce pas que la souka pembe des sagesse, c'est parce qu'à moi la 20 ans, ma souka pembe. Moi, mon fils a des cheveux blancs depuis longtemps quand même. Donc il faut te dire que la sagesse na biso na kati ya communauté na ndenge ya bien. Botika ko wele la ba ki sagesse na bino ba. Non, pas du tout. Parce que au commis moi vieux, au commis sage, non, ce n'est pas ça. Il y a trop à faire ouais. Excusez-moi, on s'en a na beta cité sikawana. Ba ndeko nanga basi ba ndeko nanga mibali. Na kati ya communauté na biso boye baka. La caméra. Soki lelo yo mwasi ezala yo pe mobali. Otikaka mobali tout mobali otikaka mwasi. Soko za sincère na mariage na yo. Ba problème mike yaka. Mais soko boyi mobali na yo ou bien boyi mwasi noka pona songolo kingani. Tôt ou tard, tu dois payer. Que ça soit quoi, tu dois payer. Tout ce qui est biso baza ba innocent en dehors. Pour les leçons qui ont koufi et qui na bana wana. Mais je vous en prie. Bo mitala sima bo zonga. To boite moi ça cause à divorce, ça coûte na mobile à Bali. Et ça la yo mobile, et ça la nous tous on est pareil. Il faut boyer ba soko salaka mabe. Malamu boma di bala na ndenga normal. Mais soko salaki qui pour ninga na souffrir. Ndenge to sala kozo nyonga ndenge biso ba nyonga biso na ba vie. Lelo to s'en sorta to koma penza na kati na biso pe nzamba za. Mama keba vie na yo. Kolela biso ba mama. Pe kolela biso mibali. Oko salaka eloko moko te kati na bomoi na yo. Mitelengano kaka mitelengano. Et puis boza bano biso to boti ya basi ya mibali ba koli. Ba mona ba parents na biso ba komiso ki ah non moi j'ai non c'est trop. C'est quand même trop quoi. C'est quand même trop. Bon ba daka ko futa kango. O atika kazanga mobile kingali. Non, c'est trop. C'est trop. Ouais. Allô? Allô? Allô, yeah? Oui, bonjour. Bonjour. Ouais. Bonjour, Madame F, c'est moi, c'est Coco Harris. Oh, Coco Harris, ok. Émission na Bino, en tout cas, émission sur les gars, très bien. Ok. Nazana, deux questions, on a tout na Marie-Lou Cessé. Marie-Lou Cessé, bonjour. Bonjour, Coco Harris. Ouais. Ouais, Nazana, moi, deux questions, on a tout na concernant les gros solos, là, Madame F, na émission. Ok. La première question, on a selon expérience, où il y a des biso ya vie na yo. Ok. Lelo, ce qui mobali moko a se présenter. Parce que na kana yo na Londres a osaka yo moko te. Ba fille belé congolaise baza pe divorcer le kola yo, baza même cas le kola yo. Si vous la première question nga na ngotuna. Conseil ni noko koyebisa bango. Et puis est-ce que ce qui mutabime lui asa sérieux bala yo oko accepter ou bien oko accepter. Pour nga pour mutabala nga. Et puis ouais, pour na yo azo parler le rôle na kana yo, mais ça kana yo na Londres a bosé belé. Oui oui. Eh na olinga peut ça répondre. Oui oui. Et puis deuxième question yo lobi ke yo obenga la mobile na ndako. Non jamais, j'ai pas le temps. Ouais. Ba femme o ba benga na mobile na ndako yo obenga mobile na yo te. Diko to moni mingi na Londres awa, ba ka mingi ya mibali mingi oyo ba kufi na Londres awa oyo ba bengani ba na ndako et puis ba misali mabe. Pour tout na ba kai belé, ezama ezanga tim na zolo bango mais maka ba mala cité. Ba masha ba gola ba bino mongo ba se suicida. Ba tonton Jacques ba kufa ba machakara. Donc par exemple moi belé na Londres ba misali ni bali mabe na Londres. Puis comme na ndenge ya mabe. Za na prison te mais petit na baliwa. OK. Sigo na ba femme o ba sala makambo wana. Yo sa ngoni yo en tant que mari nous c'est des questions à tout niveau là. Merci beaucoup, je m'arrête là. OK. La question liboso nano Coco. Merci pour l'habitude de tout dire. La question liboso na basi oyo ba mibali na bango ba kufi ou bien bazana ba souci na ba makamko ya bolingo ba ko kelepe musika te na o bango ba sala na vie na bango. Bako futa kango, bako futa kakaka. Pe bazalaka pe tranquille te. Pour na kati à Londres, ba mabala mususu madame F baso vanda ka pona kovanda. C'est vrai? Ah ben oui, ba mabala mususu za boso vanda kaka complexe soni. Donc l'aime suyo mo po balotali il fallait pas. Ezebele. Ebele. Pour na nga pe na mona no mobali wa balaka nga zala penza yanga. OK. Oso mona zala ka yanga puisque na tala yendenga zala na mitalinga mono ça c'était vraiment mon mari puisque na pona ka pe match ça quoi. Match ça bien. OK. Moto suyo ko no bala. Ozo no jaka basi na ite. Mobali suyo ko no bala, ozo no ba jaka mibali na yote.
mais obali kaka po nazala ngai moko te ou bien po nasala ex na nga passe ou bien po et bozo nzambe mutu ezaki message nzambe nzambe ayebisa bango baba oh listen to me Fifi.